Bon début de semaine, merci na fidélité et confiance. Vous avez copé ça na kindoki politique émission na biso ou plutôt sur la toujours dans le camp de l'actualité politique ya République démocratique du Congo, mboka na yo, mboka na ngai, mboka na biso bon son. Alors pour na lelo, tozali bongo lundi 6 septembre 2021 et longo toroso la moi mingi na o etali bongo ba question d'actualité politique ya mboka na biso d'entrée de jeu singeli bo ye que ministre et enseignement primaire, secondaire et technique, tenez-moi, pesaki délai, il y a date où l'examen d'État est signé les BIMA, le bac qui est salima du 22 au 25, c'est-à-dire entre le 22 et le 25 septembre, il y a moi, au chef de l'État congolais, a toujours na séjourné en Europe, les loyo, azela mina Turquie wa pakosolo na homologue na yepe a participer na signature ya accords bilatéraux entre les deux États. Les sous avant azonga ye ako kende les sous toujours na Turquie ko participer na conférence wa azali invité étant que président de la République démocratique du Congo Yambo azonga awa na ville province à Kinshasa mercredi oyo ezali koya. Il s'engage que par rapport il y a ba révélation il y a ba exploitation il y a ba minerai wande ko salima na moko ya ba confrère journaliste chef ya gouvernement lelo ya fongoli ba tango ya ko solola na ba sujet chinois wapi bazali ko luka ba sala banquette pour na koyeba nini penze salima kuna na somba ba na somba ka ba isika wana et que et comment ba propriété privée ya ba chinois. Alors pour l'émission qui nous politique à Mokona de l'autre, nous avons monsieur Anissé Loleka, Azali président et les pouvoirs en marche, na yelongo toro sur la moi mingi, na etali bongo ba question d'actualité politique, yambo kana biso européen sa biso makanisi kasi yambo tout ban émission tout bosanate ke na Guinée Conakry, coup d'état et salema ki ezali ki lobby wapi président Alpha Condé akoya ki liboso ya ba soda o bazwa ki mapinga o ezui pays na maboko payé azalaki mise de côté akangami bango bazali ko accuser d'excès de pouvoir kasi Union africaine, notamment président RDC, Azali Bongo, président des exercices Union africaine, a revendiqué qu'il pour la libération parce que les pays moko démocratiques, il faut que nous sorte et salema le lengue démocratie ezali ko senga pe kino le loyo armée eza toujours ko joignons sur la maboko pe ba confrère na biso RFI baloba ki yango na tango que ba frontière nyonso ya mboka Guinée Conakry ezali bongo ya ko kangama Ramboka Anissé Loleka mbote na yo. Mbote maman journaliste. Boni santé. Santé za malamu na ngolo ya tata Nzambe parce que za metne ka mutazo batela soki Nzambe te mais lelo pe na automonanité Nzambe azo na lokomo parce que pe mutapesi biso makasi ke to ya tokota na peto sola lelo yango na tondi obotondo mingi. Merci beaucoup. Yambo Kokota vraiment na kati ya maso na biso coup d'état salami na Conakry na Guinée Conakry ezali ko lakisa nini na Afrique parce que apparemment comme ko c'est répété mingi na Afrique francophone batu balobi ke ceux qui Alpha Condé alanda ki na exemple ya mwana mboka Joseph Kabila mais lo asuki na maboko ya ba militaire te réaction no topé mona par rapport ya na yango ezani. Il faut que non, tant on lobby que non, Alpha Condé fala Alanda, exemple, il y a ancien président Joseph Kabila, côté wana, il faut que ancien président Joseph Kabila a respecté a respecté des actes non 5 ans à respecter a briguer troisième mandat mais à joie qui moi 2 ans du il faut bango il y a organisation d'élection et puis union ce qui est en douceur. Mais non, parce que biso monde peuple tolinga qui est bon. Le col là-bas, 2 ans, de tozaki na kata dialogue, bon, ça va tokende. Te ba que non 2 ans où mais la tête au kangaye. To kanga qui est suka. Aki mon autre ma au sala ezala kité. De ce point-là aujourd'hui, RDC est un modèle en Afrique. Mais toujours comment tant lobi que non likambo ya Alpha Condé fala landa exemple ya ndeko Kabila, hein? Eza malamu, eza pe moi mabe. Pourquoi? Parce que 2006 à 2011. 2011, il fallait atteindre à 2018, fin. 2016. Mais toi, qui as 2 ans, bon, ça va. Toi, Kende. Pour M. Lezaki, notamment. Non! Bon, c'est quoi?
oyo tokanza ba élection tokanza na mbonga ni mbongo na biso moko Alpha Condé lelo soki akwei po amutuma ngongi aoka te président Félix Tshisekedi auti kokenda na Guinée a pas même un mois ayebisi ye bavandi bango mibale na salon naza na ba photo wana ayebisi ye ki ozaki banda depuis 2010 ti lelo tika pouvoir peuple balingi yo te tika peuple bazoboya ayoki conseil ya président sage te de la République Félix Antoine Tshisekedi mwana yenkoi oya bangaka itumba te il fallait nanda conseil na ayoki te tango ka président Félix Tshisekedi apesi mukongo bon ça va loko lingi te ngana kena ngai bon tikala na yo atikali me likolo ya précipitation ya lokoso ya pouvoir ta lelo ndenge asuki. Moi, l'on est à Souki. Mais à l'âge de 82 ans, pourquoi les autres que le président africain va quand même à pouvoir? Il y a un jeu bizarre. Le président africain va aller na problème. Problème est zanine. Bayebu ba bengi démocratie te bazali na ba constitution na bamboka na bango. Chaque pays a une constitution, ils ont la constitution nango. Mais bazali ko respecter te constitution mboka wana lobi nini. Président okozala combien de mandats? 2 mandats évidemment. Il faut kende. Suko so sali 2 mandats, kende na yo. Tikela ba misusu bakoya wana ba diriger pour l'intérêt de la République de votre pays. C'est simple. Mais awe pa na biso ba africain soko komika mokonzi. Tu te crois que non, tu es devenu un petit Dieu. Non, Ozali un petit Dieu. Ozali président minuscule. Sotobi majuscule les anin Zambé. C'est-à-dire que non, Ozali président de la République, tu étais voté par la population. Par la population de ton pays. Loko Ozalaki voté par la population de ton pays. Constitution la demande. Après demande, kende na yo. Makamba Komeli Alpha Condé alingaki asa la 3e mandat. Président Félix Tshisekedi a conseillé alobinde konangai osali déjà 2 mandats tika na yo kende. Voilà ton ça. Ayoki mais na yebisa auta ko kende awa. Justement auta ko kende ayebisaki. Natunaki awa est-ce que RDC lelo est un pays moderne na kati ba pays francophone na o etali bongo démocratie? Na mutuna no tuni tobandi kokota nde muke tokoti na histoire ya passation de pouvoir n'est-ce pas RDC tokoti na passation de pouvoir ezali loko moko ezali très important et tokoki ko ignorer angote notamment grâce à ancien président Joseph oui je ne peux pas le refuser. Kabila il a fait sa part ozomona c'est un ancien président Joseph Kabila asali mandat na ye akei ata bakisaki 2 ans mususu wana me akei mais asali oyo ya mutu ya makasi ok ba président mususu bazo ata ali ya kolandisa mananzela wana kolandisa mezani osali 2 mandats okei osali 2 mandats okei osomona siko voilà yango wana ya pona kosukisa na mutu nana lelo ba coup d'état wana président Félix Tshisekedi auti koboya yango awa azali président Union africaine auti kobaki ba libérer Alpha Condé azali président Union africaine alobi ke bisiko azali batika ye mais mabenga na zomona pays lokola France bazala kaka sima ba coup d'état nyonso sa en Afrique awa ozomona apparemment lokola ba pays muso Afrique ezali indépendant parce que vous avez indépendant. On ne peut pas arriver là parce que tu as une preuve, ça dit armée en Bokande et Monique, c'est pas les sous-soutiens na président de Bakoti na étape, on ne peut pas encourager, on ne peut pas aussi dire que c'est la France parce que tu as non mais yo kana zo bisa oui mais yeba Mamadi otiko sala président Alpha Condé coup d'état azali ancien régionnaire. Il y a école française, école militaire française. Attends, kuna. C'est possible les lobes français, ba kota Léon Anzela nae, que non, tala mutabete coup d'état. C'est facile, mais n'oubliez pas Alpha Condé oti côté mais là-bas belge, na ba français.
awa kana na moi mikolo uti koleka. Mais la vérité c'est aussi que population na et lemba qui est déjà. Oui, balinga qui était parce que alinga qui a brigué 3e mandat. Tu vois, alinga qui a brigué 3e mandat population balinga qui était parce que population bande ko souffrir. Ndenge moko pe ande tozala ki awa l'ancien régime. To ande ko mona pasi. Ozomona, to ande ko vivre na kati ya botaou. Soit que nos populations ont des liens bien té, ont des tanga bien té, et sécurité paï, ma communauté s'est bandé aussi batté. Il y a une population et 5 ans ancien président Joseph Kabila qui non, au coquille qu'obligue les sous 3e mandat, té population 5 ans ti a qui comprend que soit qu'il y a mes caca, soit qu'il y a mes caca qui a ma 3e mandat, hein? likambo ya ba voyage ya président de la République au hasard d'ailleurs en Europe na utaki kolobango akendaki parce que azwaki mokanda o ebengisa ki en Allemagne ou akendaki ko faire partie na sommet compact Africa pe les sous na ba sommet mingi lelo azela miniature wa pa kokutana homologue na ye kasi ba voyage ya chef de l'état de part et d'autre batu bazolo ba que ezako rapport sur le plan concret Namboka na biso les kanishino les abonnés. Bato bazolo bawana bayebite babengi diplomatie. D'abord la diplomatie d'abord c'est quoi? La question que je pose maintenant na bato bazolo na biso d'abord la diplomatie d'abord c'est quoi? Et si les gens oublient, la diplomatie de la RDC a été déjà enterrée depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il a ressuscité la diplomatie de la RDC. Naba mboka mususu. Notamment, ça m'a toujours pour l'intérêt en Mboka na yo. Il faut que Mboka n'ait pas de répercussions. Oui, apparemment, les investisseurs, il fallait bailler à Bazo qu'on s'est manifesté jusque-là. Il y en a zo bisayo. Hein? Mboka ezalaki na kata coalition, FCC bandai ko bloquer biso makambe bandai ko sala mamala muté. Toye susu na kasha combat président de la République azo bunda bitumba na bato bazo linga mboka kende liboso te, mais le président de la République azo luka intérêt pacifique ya RDC lelo azo kenda ka bamboka boya azo auta ko na Italie awa azo kesiko na Istanbul, c'est-à-dire kuna na Turquie azo luka intérêt ya RDC kalate na minute na zo biso RDC a commis na valeur na miso ya bamboka mususu akomi kalate bozomona changement ezokota sikona kata mboka mais système azoya après 3 ans. Mais le président était bloqué par FCC Nakash et il est aussi combattu jusqu'à présent dans makambo ya union sacrée bazobundisa ye c'est PXA investisseur baya. Mais chef du gouvernement qui aboutissement ya ba relation au chef de l'état zosal. Mais chef du gouvernement ozalaki kuna za mutani ya FCC Azaki n'a pouvoir qu'on signe pas Mikanda parce que c'est lui le chef du gouvernement. Soit ce bandé qu'on bloqué ma cam. Moi, et n'oubliez pas, Ndeko Mouzi Tolbanin. Abi, Bakosa la Tupo, Baba Barre, investisseur, Batika Koya Nakata Mboka. Et n'oubliez pas, terme, on a. Ce qu'on a investisseur, Bakoki Miloka, Bonga, c'est Bakoya. Bakoya te. Ce qu'on président de la République, Azo Kende, Azo négocier, place aux diplomaties à la quitter. Azo négocier à Bongissa pour Batona Baya. Pour 2023. Apparemment, il est seul, il le fait tout seul. Mais il est le garant de la nation. En même temps, il est le président de la République. Azali président de l'Union africaine. Kobo Sanate, Azali vice-président de SADC. Et n'oubliez pas. Et n'oubliez pas, madame la journaliste. Et n'oubliez pas, l'élo RDC est un statut supérieur dans le monde du Moussous. Na koya ya président Félix Tshisekedi. Au moins ni malamu ya kozana président oyo alingi mboka. Tala résultat yango. Résultat zo ya positif. Il a restauré la diplomatie RDC. RDC tozaki na valeur te. Et lelo gouvernement pouvoir na ye ezali gouvernement on a pouvoir ya ba accord. Bon to protéger bo to sala boy. Accord ezani tozana gouvernement FCC na cash. To sala accord pour l'intérêt du peuple. Mais président de la République Azaki na makanisi malamu, mais FCC Azaki na makanisi mabe. Ça c'est un, n'oubliez pas. Et deux, makambo ya union sacrée. Président za makanisi malamu, mais bande ko mususa union sacrée za makanisi mabe. N'oubliez pas. Mais le président de la République azoluka intérêt ya peuple congolais. Azoluka intérêt ya peuple congolais. Et en 2023, biso le pouvoir en marche, tokopé ça y est majorité na parlement.
oyo ko compliqué ye lisusu te na mandat wana tokopesa ye pouvoir pourquoi azali na bolingo ya mboka azali na azoluka intérêt ya peuple congolais yango wana azolakisa ngo bisika nyonso ozokende RDC oyo babakeloko makasi RDC toza la grande puissance en Afrique on a émission kangango lelo bon se rappeler que tango ezokoka etika ezokende etika presque une année selon constitution pour que mandat ici la 2023 année électorale donc le temps presse. Faudrait toujours attendre. La population Pezokoma toujours n'a besoin. Mais pas mon résultat. Oui, il y a un autre émission, non? Ah, Wabatona, Obazolo Baona. Ni que l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi. Hein? Mais Bazo sont billet avion 400 à 350. Les locaux, il y a président Félix Tshisekedi, pas même 3 ans. Avec une majorité, il y a mon côté. Pas avec un gouvernement, il y a mon côté. Mais tel effort à Sali. Mais parlons-en, parlons billet d'avion. Est-ce que ça a qui priorité à peuple congolais? Tous les prioritaires n'a pas besoin d'un peuple congolais billet d'avion. Combien de Congolais va voyager? Maman, ebele ba Congolais o ba voyager ba kenda ba zolo wa Kinshasa ba ke Goma. Boya Goma ba yembandaka. Boya mbandaka ba ke Bwende. Boya Bwende ba ke Lumbashi Kisangani, Mbujima Ikananga. Ezalini vie sociale non? Mais ce qui est l'eau, dollar et billet avion avec 400 et quelques. Population qui vit vending. Mais les lots tango dollar, excusez, n'habite qu'il y a un likamba dollar parce que zoya na munokonami. Na kolbela ngo pona bisasa malukonda kitsa dollar. Likambo yo ya ba billet avion tango zo kita. Et vie sociale. Dans mutualité mais voyager. Mais est-ce que c'est logique? Mais nazo bisayo il faut se loyer bango siko tango lelo mutu ana maïté so ki ozane na besoin voyager les athées mais vous avion en voyage mais so ko ozana besoin voyager ba billet d'avion mais na ebisio yango zali na kata ba énumération makambo ya vie sociale ya ba congolais to banino ko kitsa dollar onini billet d'avion pas biloke oya ka Kinshasa facilement. Ozomona pour la vie sociale ezalaka facilement transaction salimaka facilement lelo tango dollar lelo talika madola ezo elanga kaka nabiki na kosimba ngo kaka billet avion lelo tango kiti ezana kati ya compte ya vie sociale ya ba congolais eko faciliter boya Kinshasa bake mbandaka koluka biloko boyo ya mbandaka baye kutu ona kwa koteka na biso siko afuta mina ete mais obisi ke billet d'avion ekiti rapport ni les ana nguna ye nano afutamite congolais oba futa ate wana obisi ke billet d'avion ekiti italien ni oya futa makate aza na droit ya réclamer kazo futa mate azali na mokonzi na ye bakoki kosala mokonzi na ye marche pona nyo zo futa biso te chef du gouvernement ou président de la République bako sanctionner mutu wana parce que président Félix Tshisekedi azoluka intérêt ya peuple congolais soki yo lelo oboye ko futa mutu azosala wana bako sanctionner yo pourquoi on nyoko la peuple ndie bango banda onyoko la peuple kino lelo ministre à travail avec qui apparemment solution besoin maté hein. Mais sanction ezoya biso ba micro qui était sur terrain bato na bazui na solution sanction ezoya ba fonctionnaire peu bazolela kino lelo ba ofuta maté mais na zo bisayo bato bazo futa maté il faut yeba banda futa maté banda année nini ba musu lelo basala musu 5 ans ba futa maté musu basali une année ba futa maté il faut ba que gouvernement ya FCC banda ko boya ko futa bato na nko pona nini banda ko finga président ozomona pour retour et na président pour ba ina président na 2023 moi ba voter ezate ezaki ba FCC to comprenaki appel sous sa gouvernement ya Sama Lukonde o ezana bato mususu ba olela non moi que notre zo Sama Lukonde qui non à résoudre ba problème ya bato wana ozomona toko ba mission na continuer toza bongo na monsieur Anissé Loleka azali coordonnateur ya le pouvoir en marche proche ya président Félix Tshisekedi a soutenir la vision na ye lelo soki to komi kolobali kametali ba produit surgelé déjà ko le kana TV kolobali kama produit surgelé c'est pas normal dans un pays comme le nôtre un pays où toza ba maille belé pays où toza ba lac belé fleuve Congo ezana na ba poisson okufa meto telemi to lobel kama mpiodi na télévision là c'est des ils a déjà normalité et puis de deux boye sous babi si biso ke bloko ekita depuis ba kiti saté
le conseil des ministres. Des 3, bon, ils se sont signé accord moko 30%, si le lot. Dernièrement, c'était le samedi, maman va quitter un là pour revendiquer le fait que comme il y a un problème et on s'en va biloko. Apparemment, on a comme bois même côté parce que bois il quitte biloko. Décision des question là décision des gens qui m'a bé, ils allaient qui précipité, m'a bé outi wa. Na kanisi na mbalele ki na hotel ko ebiso na lobi que non ministre ya économie na hotel ko tangela loi organique moko awa na mikolo uti ko le kaka na émission na yo. Na ba circonstance moko quelconque ministre ya économie akokitisa biloko. Mais biloko atangi ezokita ba prix ya biloko ezokita na intérêt na intérêt ya peuple congolais. Vous imaginez mutako sombeloko na $5. Afouti ba makamnyo so $2 et c'est combien c'est. Mais avec quoi côté qu'on a $50. Pour ce bénéfice à combien? Il y a $43. On est ça qui nous quitte. Qui nous qui munene. Et ça mouton na zone peuple congolais. Mais tant que lelo on a commandé à répondre. Na likambo ya ba biloko ne kitanan. Ba signa qui déjà arrêté awa. Pona biloko ekita. Mais la société, on a boy ko kitisa biloko. Yangwana nazo senga na chef du gouvernement Sama Lukonde. A suspendre la société wana. Pour population lianine parce que je sais quand na quiz bébé ngango suni biloko wana tolera liakana. Tozo kende. A suspendre la société wana. Pourquoi arrêter ces signes mais kitsa biloko bazobo ya ko kitsa biloko pona nini? C'est-à-dire batona bazali contre le peuple d'abord au président Félix Tshisekedi aluka kape azolo bayango à tout moment. Bato bazali contre vision ya président de la République. Bazo mériter sanction bazala sanctionner et pas na chef du gouvernement parce que chef du gouvernement de Mutazaka na mokoloto ya yasuka. Il faut bazala sanctionner. Ça c'est un. Aider na likambuti kolobana ya ba toza ba fleuve mais tozoli ya ba biloko ba mpiodi na lobaka na likambo pe na zolo bayango chef du gouvernement Sama Lukonde na gouvernement na ye ba travailler mingi na agriculture ya mboka agriculture c'est-à-dire so tali awa et dans deux secteurs il faut qu'on travaille na agriculture et infrastructure ba infrastructure so ba bongisi banzela kolongwa kune pa na biso na mbandaka na bikoro na bamanya lolifa na babwende basankusu na Kisangani na ba province na biso na tango lo banzela ebongi biloke kouta facilement na ba province ko na Kinshasa peuple azoli ya biloko ya fresh ngai oyo na mbandaka lelo bangolo ezokufa ebele bamingusu minganja mabundu bambisi ezokufa ya sike bele mais lelo ezo na Kinshasa te po nini manki ya infrastructure ezate. Ça c'est un. Et deux, tosengi na chef du gouvernement agriculture ya mboka lelo avant indépendance tozaki na même niveau na ba Chine na ba Canada na ba agriculture ya mboka. Maintenant lelo siko biso lelo banda 1960 ti lelo agriculture mboka na biso ezonga sima makasi tozali na ba lac ozomona balaki Tanganyika balaki laki Albert balaki ezebele awa balaki Tumba epa na biso kuna na Équateur ezali eloko ezo manke awa na balaki na biso ezali bateau de pêche bateau industriel canot de pêche en exacte bateau de pêche exacte maman journaliste yo to seng na chef du gouvernement il faut bateau de pêche wana eya eza na balaki na biso balaki Tanganyika balaki Tumba balaki tous les lacs de la République il faut bateau de pêche kota. Pourtant, le bateau de pêche koti lelo, bambise ko kufa meke
ekoya Kinshasa, ekokende Goma, ekokende Kisangani, ekokende Mbandaka, ekokende Bwende, tokolia biloko na biso moko awa. Mais faute nyoso na pesa kawana, ezali faute ya ancien régime. Soki ancien régime, esalaka biloko yo, mais lelo toza na ba difficulté oyo te. Il faut yeba yango malamu. Apa Mobutu, muto asali ba ne belé zali président Joseph Kabila. Soki lelo ancien régime bazaki na bonne foi ya ko aider peuple. Maman non mais ba difficulté nyoso toza na ngote. Très bien. Mais bansela elinga ke bonga. Agriculture elinga ki ebonga to inga ki toza so na ba problème te ya ba mpioni oyo. Ya biloko umeli déjà belé na kati ya ba comment je peux dire na ba congélateur ba formol et umeli ebele bato bakokaki lelo kosala makambo ezaki ancien régime so le mboke zongi sima ezali foti na bango mais yango le président Félix Tshisekedi azokende kosignaka ba accord bilatéraux pour na intérêt ya RDC pour na RDC ezala na statut moko considérable na monde lelo nazobisa yo koya ya président Félix Tshisekedi na diplomatie na ye yeba RDC et kokoma la grande puissance en Afrique. On a vu sur la mais yango zokenda na ba accord bilatéraux azosignana. Eza pour l'intérêt à RDC, n'est-ce pas? Eza pour l'intérêt à RDC pour comment na siko RDC statut na ye kalate zo le kaba statut nyoso eba pays nyonso ozomona ya Afrique yo. RDC ekozala États-Unis d'Afrique. Grâce na président Félix Antoine Tshisekedi. Travailler pour Tokoma. Aussi c'est un dossier au état de siège, 7e prorogation, il y avait pas longtemps ba projet qui est état de siège kasi opinion ont noté que Batubazo continue kokufa notamment avant-hier, c'était le samedi wa puis Bakufi sous ebele na Ituri wa puis Batu ba déplacer baza ebele et puis apparemment ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Na ebisaka yo pe nazo répéter na bi ke bato peuple congolais bazo landa biso ngana lo bakeloko pe je suis en train de le répéter faut au monde insécurité za na est pe na kati ba Ituri nga mona kezaka faute ya ba ressortissa ya kuna pourquoi guerre za na kati ya province na bino. Moi je suis de l'Équateur mais quand je parle de province ya Ituri ba ressortissa ya Ituri bozomo na insécurité zali binonde bato liboso oboko se mobiliser binonde. Quand je parle bango ezali ni bazala ba notable ba ancien gouverneur ba nouveau gouverneur ba ancien militaire ba ancien policier ba nouveau policier ba nouveau soldat et ba ancien et ba nouveaux animateurs du territoire. Bangonde bato bakokaki kovanda autour d'une même table pona kosolola pona ni kimi ezosi la te na province na biso ya Sur Kivu, excusez, Sud Kivu et na Nord Kivu ezosi la te. Pourquoi? Et na Ituri ezosi la te. Pourquoi? Ba ressortissa ya kuna bangonde bato liboso ba bakokaki pe kovanda. N'est-ce pas la responsabilité de l'État de sécuriser la population? Oui, l'État est en train de faire son travail. Maintenant, pas sur quoi va ressortir ça, on est allé nini. Il faut pas se mobiliser, base à la simaya l'État, va dénoncer pe batowana oyo, base à li côté insécurité. Tant que l'État les lazo sala effort pour na kimi sala. Bino moko va ressortir ça kuna bosa le locomoter. Bozali ko livrer batowana te o bazali ko détruire mboka, ko détruire province, ko détruit développement province. Bozali lelo ko dénoncer bangote siko yebisanga mama Naomi. Développement za ndengeni. Et ozalate mais ezana mutu moko loba s'il y a l'insécurité, c'est-à-dire ezali général moko nata ya Mobutu, j'espère ceux qui connaissent Mayele. Abisoki il y a l'insécurité, c'est-à-dire les gens de la sécurité se cachent dans l'insécurité. N'est-ce pas? Il faut ébeler qu'on a bien. Soit l'insécurité, ça allait en mboka. C'est-à-dire que la sécurité, bazakana tu wana. C'est quoi insécurité, c'est quoi aussi l'andengeni? C'est-à-dire, en ma qualité de coordonnateur national du pouvoir en marche,
En même temps, je suis congolais, de père et de mère, 100% congolais et 100% mongo. Nasali kaka appel naba congolais oyo bazali na kati ya insécurité. O bazo soutenir que insécurité za na kata mboka pour développement ezalate. Quittez le lieu là. Balongwa. Bango ba commissaire ngo lokola commerce na bango. Babi que ceux qui insécurité zali ba kolia malamu. Babi que ceux qui insécurité zali bana ba autant. On peut dire que ba commissaire ngo lokola musala. Mais peuple zone quoi. Armée zo sala musala kasi population déjà ko fongwa matin na sens wana ne bakino alobaka. Mais tous on a présent Félix Tshisekedi azo sala musala. Et bato sécurité. Bazo sala musala. Maintenant pas ya on azobela pas il y a ressortissant, il y a Nord Kivu, puis il y a Ituri, où il y a Grand Kivu, na ya Ituri. Pas na bango ezali wapi. Baza ko aider l'état té. Donc ça va s'impliquer solution ko ekozoma na bango bango. Il faut ba soutenir, ba dénoncer Batouana. Bango moko pe bazala kapé wana. Ya on a 5 so bazo boya ko se livrer. Baboy ko dénoncer na proposabilo commissaire. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi akanga 1 akanga ba frontière, pas d'entrée pas de sortie. 2 ba activité minière. Ba bloquer yango pendant période oyo ya état de siège, c'est-à-dire ba suspendre yango. Et 3 ba exportateur nyoso baka ko exporter ba minerai. Ba longwa kuna ba ya na Kinshasa ba ko négocier ba pourcentage awa. Pourquoi insécurité le kakakuna na est mais au moins la société moko minerai bataka ngote. Bataka ngote bango bataka kaka pauvre population. Ta place ba ko faire distraire bato. O bato bazo ku faire insécurité zali. Mais ce que insécurité n'est pas vraiment que nous ya solo. Il faut attaquer la société minière. Mais attaquer ngote pourquoi excusez maman. Bataka ngote pourquoi? Pour bango va s'intéresser à bato ba kufa po ba yibaka. Ba minéré. Ya on a ça na présence. So ikaka kangi kaka à suspendre l'activité minière. C'est fini. Allez, faire de ça c'est comme ça. Ba beta. Oh ya zali. Oui, ceux qui vont attaquer les lots. Ce président a eu le pouvoir à marcher n'a eu que la biso. So va suspendre bilo misato. Allez, faire de ça c'est quoi ça Moussa? Toto la bango onyo sozalaki. Na onyo sozalakate, oza complice. C'est pas suspendre les activités na coin est République démocratique du Congo là qui c'est que population ezana et ko servir était nangana loba. Mais pour l'intérêt de la République. Va kana ba biloko nyonso an économique auto uti kolobela kasi lelo pour la lelo to comme vraiment na soupe. Mais oui, bazo vivre kuna mais ba yebi batoyo bazo tia insécurité na parti moko ya mboka mais ba lingo dénoncer bangote. Lokola bazo lingo dénoncer bangote, président de la République akanga kaka ba frontière à suspendre l'activité minière. Allez, batoana o baka ko exporter ba minerai, ba ya awana Kinshasa ba ko négocier pourcentage à RDC. Ozomona. Après avoir ko négocier allez, parce que faire de ça ça musala. Encore ça maloba déjà, pese biso maloba no asuka par rapport à émission lelo. Émission retenir ni. Émission na pour na ko retenir na koki ko bisaka ke non ndeko président national ya SID kolutu na biso vient na biso Martin Fayulu Madidi. Oh azo préparer marche na le 15 septembre. Sortie médiatique au lobaki wana na ninga pesa ki calendrier via bête à côté. Et pourquoi bête à côté? Mais est-ce qu'il y a un président CENI pour appeler sa date fixe? Il y a organisation et élection. Azan président CENI en même temps. Azali président Eli Nengalobaki. En même temps, Koto Azali président SID. En même temps, Azali député national Bangonan de Komuzitu. Ba futa maka. Chaque fin du mois, Atabaki Nakate. Il a fallu la tika Cyprien Naé. Mais moi, on est même Cyprien Kaisi, on a Moko.
amemaka chaque fin du mois que notre lambo on a su yango amema et pas honorable Martin Fayulu bakabola yango bango mibale on toza ba preuve parce que Adolphe Muzitu ndandima ki azorambongo mais yandimi ayebi atika suppliant eza le roi muto boy mandat na yobi mandat na komi ya mutu mutu wana komi député mais yo ka ici mutu wana ata 100 francs ndebongo esa ata 100 francs à personne de Fayulu te voilà on a non ata 100 francs li akapé ozomona yango pona koloba ke non kulutu na biso levier Madidi azela président Seni ndeko Denis Kadima hein on a yebani pété oye basi ba votaki parmi les 8 les 6 baso yeka ni mtoza il faut qu'on respecte la majorité absolue c'est-à-dire que non azela ndeko Kadima tango akopesa date fixe ya élection présidentielle et législative yende muto akoza na monopole ya kopesa date fixe ya élection ezali ndeko le vieux Martin Fayulu te et pekisami pété que muto akanisa peut proposer mais yaza bon c'est-à-dire comme ce qu'on présent Seni à partir d'aujourd'hui c'est-à-dire comme présent Seni il faut que réfléchir te sur ndema pour message melambo na biso constitution et lobby boyé après 5 ans élection fait ça tout est comme ça en 2018 non na 2023 biso soto yebi muto rappelle muninga azate biso soto yebi ata bana mike bana 5 ba OK classe ba yebi que non na 2023 élection comme ça là yo na zo senga na peuple congolais ba paie sa confiance na président Félix Tshisekedi confiance à 100% na 2023 glissement égalité nazo senga bato bazolinga o ba okanza ke glissement ko sale maté po ba bi ke zo glissement sali mba yo profiter ba tya sécurité en bok exacté élection dans 2023 et en 2023 le pouvoir en marche candidat na biso to sito poni ezali nani président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende candidat au biso le pouvoir en marche totier na 2023 to kopesa ye pouvoir pona nini asili sa mission na ye oya yaki nangona na mboka merci émission qui de politique et si lelo et ça malukonde pe a travailler pour l'intérêt peuple congolais dollar il fait kita otuna ki ngote oui bolimbi se mama na dollar il faut ekita dollar eza komata ndeko sa malukonde na gouvernement na ye ba travailler pour na intérêt peuple congolais lelo dollar ekiti mais nani bavio biya vie kiti mais dollar ezo kitate sama lukonde na gouvernement ba travailler pour na dollar ekita so ekitite bako démissionner il faut dollar ekita na bino pe confiance vos avec kinango na kidoki politique bon continuer ko s'abonner na chaîne YouTube KMB News peut continuer ko comme la biso na numéro est affiché juste na bas il y a écran na bino to kutani lobby pour la mission mususu na invité asika toujours avec le même plaisir dans le bâton on est surtout dans ignorance peut tout dingambo kana biso tout travailler pour l'intérêt et la République démocratique du Congo tika ete nzambe abeni samboka Congo.